Et ça chauffe à mots. Un couple congolais, la femme congolaise de Kinshasa et l'homme congolais de Brazzaville. Ils ont 3 enfants. Ils habitent à Meaux. Donc ça chauffe à Meaux. Je viens d'avoir un appel. L'homme est désespéré. L'homme est dévasté. L'homme ne sait pas quoi faire. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision ndenge boki wana l'homme est désespéré, l'homme a eu problème. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et salami bongo na mboka ya France na ville ya Meaux. Meaux ezali à peu près na 47 km na Paris. Bandeko bafai na France bayebi ville ya Meaux. Meaux eza à 41 km pardon na ville ya Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Makambu ya ba couple oyo. Makambu ya ba couple oyo tokosuka nango ndenge nini bandeko balandi ya radio lokole. Kosimbisa ba papa ba poignet. Basi ebele basimbisa mbala na bango ba poignet. Misu basala na raison, misu basala na tort. Kasi na cadre oyo lisolo tokoyoka oyo epesi pasi. Kombo na ngai Fiston Pelende, tata ya Sedeke. Nalobaka chaque fois so toyena masolo oyo tobetelaka bino toinventaka yango te. Ezalaka masolo oyo bino moko bopesaka biso, tobetaka yango mpona konuire kolo masolo te, toko lisolo te, mais plutôt mpona kosunga. Esika ndeko akwei yo okwea te. Merci na balandi ya émission to basungi oyo asungaka biso na chaîne oyo bato lokola ba Yannick Kiniya, les dragons de la monnaie congolaise. Mbote na oyo sikozali. Ya mama Brigitte Bukasa, mama na Keila, mwasi ya Libala. Mbote na Tijon Lushombo, un prince à New York. Ya mama Franc, komi c'est que bien. Lisolo ezali nini bande kotoke na lombango pena poto koume na mingi te. Lisolo oyo esalami bongo na mboka ya France na lobi na ville ya Meaux. Ville ya Meaux ezali bongo na 41 km pour comme na Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Couple moko mwasi azali congolaise ya Kinshasa, mobali azali congolais ya Brazzaville. Bafanda karabango très bien. Bazali na bana misatu. Ba évoluer kana à chaque fois libala n'a pas de frontières. Et surtout bango so balobaka lingala. Bayokanaka très bien, bafanda na France. Il se fait que bafanda très bien na famille. Boyebi ke bato ebele babima na mboka na bango que ce soit na Afrique bakena na Europe to babima na pays na bango bakena na pays bongo songo na diaspora en diaspora bakena na diaspora pona koluka misusu balungwa na mboka na bango bateka katata lupangu misusu bateka lupangu mutu abima mutu na mutu abima na condition ya ndenge na ye misusu abima na ndenge na ye soki tokomi na esika tokomaka esengaka tozolia ndambu tozobomba ndambu tozotinda pe na famille po famille ebele ekoma na Afrique. Il faut bosser un professionnel, surtout na Congo, to na Kinshasa, to na Brazzaville, to na Guapi, na Gabon, il faut bosser un professionnel moko ya bono sungabino. Loko la peka ya ndeko mobali congolais ya Brazzaville, ye muta edaka famille na bango na Brazzaville, mais abala mwasi na congolaise ya Kinshasa. Il se fait que mama ya mobali, donc mama ya congolais ya Brazzaville ou azali bongo mobali ya congolaise ya Kinshasa, azalaki malade. Mama azali kobela. Abengi mwana na ye, papa laza maladi, il faut basala ngai opération, mbongo esenga nyo surtout à peu près 600 € moko boye. Ba fusomba ba kisi, basala intervention chirurgicale, ba fut d'hôpital nyo surtout wana. Mama $600. Ba problème ezate. Mobali abundi. Atindeli mama na bango na Brazzaville 600 €. Ba soigner mama, ba sali opération, ba somba kisi, ba futi ba messe, ba futi makambo nyon surtout mama pe abimi bongo na hôpital très bien. Quelques jours après kaka ndenge zalaka, maman boboti ba mama o baza respectueux, il faut bengat. A remercier mwana na ya mobali pe na libote mobimba. Mama Bokilo abengi, mama ya mobali o ya na Brazzaville. Abengi, il se fait que par mégarde mobali abosana ki téléphone na ye. Mobali abosaki téléphone na ye
etikaki na ndako tanga bengi mwasi azwi appel to mama azwi téléphone ayambi allo mama boni mama bokilo boni pa solo likane ezalaka mama asoli na mwana ya mwasi na ye bokilo kwa boza malamu mama problème ya te papa aza te papa abimaki atika téléphone problème ya te nalingaki na remercier bino mpena na geste oyo bosalaki papa mbongo atindaki ngai 600 € esungi ngai basali opération tofuti badocteur tofuti na hôpital tosomi na bakisi mosusu en tout cas naza très bien merci nzambe apambola bino na oyo bosali mpena nzambe azongela bino ebele mwasi asutuki abi ça va mama problème eza tatindaki biso 600 $, 600 € pardon merci mama oyoki nakopesa message epai ya papa mwasi mampese mafute matien na mutu tanga waki mobali atindaki 600 € na famille na ye na Brazzaville po basoigner mama na ye mama bokilo basoigner mama oyo abotela yo mobali epesi pasi bandeko epesi mwasi vertige atali bo 600 € ebele batindela mama qu'est-ce que elle a fait bandeko za pasi na otaka ko sabino ke basaki na bana misato n'est-ce pas déjà na pays évolué na poto na France bafutaka bana donc mbongo ya mango ya mbongo wana mobali kuta simba kango te mwasi ye bongo simba kango pona biki mabale belé panzana surtout na France wana na Europe en général partout na monde pona bakama mbongo ya bana wana basi balingaka te mibali basi batuna te mbongo ya bana soko bali ko tuna mbongo ya bana boko beba na libala kuta ko kufa et puis si passe siko qu'est-ce qui s'est passé mwasi tanga yoki ndengo wana mbala moko ake okangisa biloko ya mobali ate yango na porte na coin azwi fongola ya ndaku akotisi na poande webike fongola so okota ndenge akati na libana ta mutakoti fongola kofungama te mobali tanga utaka musala ba 16h aye qu'est-ce qui s'est passé lisolo na abisa mbongo na France na ville ya Meaux eza 41 km na Paris bokomi ya bato ya France tangu mobali aye akota fongola ekota te akota fongola ekota te abeti porte mwasi aye kofungola mwasi mama attaqué boni mama na ote ko benga awa alobi merci pour na 600 € tindelaki ye hôpital eleki bien ba futi ba dépense surtout ala asa bien siko na ndako mala bi ça va c'est très bien na ko benga na poko mwasi atomboka obenga na poko do yo ozui 600 € otindi na famille na yo basoigner maman na yo sans pour autant oyebisa ngai mwasi na yo oyebi ke na fin du mois il faut te foutre ba facture to foutre ndaku courant oyebi ka ba dépense ndenge za na poto to na libanda mais chérie problème za wapi na tini maman mbongo wana la jui yango ba kopo sia mike ça ne va pas déranger ko foutre loyer na biso ko foutre ba facture y a pas de problème na ko foutre po ba facture yango na foutre kango na ko foutre y a pas de problème te okona droit ya kutina mbongo na famille na ndenge wasa po toyebisa ngai ndenge alia wa ngana yo esili biloko na wasa na kwana na kwa mitala na kongoni na kwa biloko no yali wana bima na ndako mwasi abengani mobali na ndako na ville ya Meaux na France epesi pasi bandeko po na kaka mobali atindaki mama na ye mbongo mpe ya feti te 600 € mais baswani mama azalaki maladi mama oyo aboteli yo mobali epesi biso pasi bandeko na kotela audio oyo kanene ndeko apesi histoire azo expliquer bandeko toyebi to kosuka ndenge nini oui na yebi ke na ba couple monsieur salaka avant mbongo ebima il faut consentement à mwasi na mobali ce qui est normal ce qui boyo kana ndengo wana mais peut-être il y a camor urgent oyo mobali abimisa ki mbongo atali ke bambongo futa bango na fin du mois na neko kité to yebite mobali asoka defa ki mbongo to sala ki ndeni pas na ba sauver na bomoli ya mama na ye mama bokilo oya botilo mobali epesi pasi bandeko na lingi boyo kana nu ndeko ndenga to expliquer qu'est-ce qui s'est passé et bongo to yoka pe bokoka to koka biso ba audio ya bandeko mususu boyoka bazo penser ndenge nini en ce qui concerne lisolo oyo epesi biso pena pasi to yoka na ndeko ndenga to expliquer qu'est-ce qui s'est passé tolanda. Ça chauffe à mots. Un couple congolais. La femme congolaise. Allez-y. Ça chauffe à mots. Un couple congolais. La femme congolaise de Kinshasa et l'homme congolais de Brazzaville. Ils ont 3 enfants. Ils habitent à Meaux. Donc ça chauffe à Meaux. Je viens d'avoir un appel. L'homme est désespéré, l'homme est dévasté. L'homme ne sait pas quoi faire.
La maman de l'homme était malade. Il fallait envoyer l'argent en urgence pour l'opération. Et donc l'homme s'est battu à trouver 600 € envoyés à Brazzaville pour sauver sa mère. Tout s'est bien passé. Donc maman se rétablit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle pour remercier ses enfants. Aujourd'hui. Et donc l'homme est sorti, a oublié le téléphone à la maison. Je ne sais pas si c'est malchance ou je ne sais pas. Le téléphone sonne et madame répond. Allô maman? Maman qui dit vraiment merci beaucoup mes enfants, merci, vraiment, tout s'est bien passé, donc c'est bon, là je suis debout, je suis rétabli, vraiment, je tenais à vous appeler pour vous remercier. Ton mari n'est pas là, oh non maman, il est sorti. Bon, quand il va rentrer, il a vraiment appelez-moi tous les deux. Oh d'accord maman. Dès que maman a raccroché, la femme s'est mise en colère, s'est levée, est partie dans la chambre, attacher tous les habits de l'homme devant la porte et wow. Comme l'homme était sorti avec la clé, qu'est-ce que la femme a fait? A mis la clé devant la porte. Comme ça, l'homme ne rentre pas, il va sonner. L'homme arrive, il met la clé, ça ne rentre pas. L'homme sonne. Et la femme vient ouvrir. Bon, tu es là. Regarde tes bagages devant la porte. Tu as envoyé 600 € à ta maman. Elle vient d'appeler. Tu ne m'as pas dit. La fin du mois approche. Comment appelle la maison? Comment appelle les charges? La femme a dit, oh. Mais où est le problème? Si l'argent passe, d'habitude, c'est moi qui paye et tout. Où est le problème? Voilà, c'est un peu ça. Tongaki boyo kama historique ndenge de kapesi li solo ndenge ezali epesi pasi bandeko. Comment est-ce que yoko bengana mbal nanda on a évité système yoko bengana ka mibal nandaku surtout na France et leki bandeko ya France mbote na bino et leki to dosé. Na évité mundele a tsa système oyo même ba mindele basi ba bengana ka mibal na mandaku mais pas comme les Congolais les Africains ont exagéré. Na évité c'est pour mambongo ya bana kaka to nezo pesa ka pasi. To chaka na si. Okomona ba de na fête ba so ko bina pena ba kwa mzembo afali ya Zaiko ya Ferre ya Jibe na éviter ba si pour ne pas dire ba mzembo ya Luambo so bina très bien mais oko ba bengane na ndaku de 15 fois. Et so pesa pasi et sengote to chana si. Mama bandeko basi ba Congolais surtout to tshana se combat se mutaboteli mwana aboteli mobali yoko benga na mobali po apini mama na embonga bigisa ye e pesi biso pasi to yoka ndeko mama Yolande Balengola to saka ndeko mama Yolande Mukie e bongo to songa susu mama Yolande lecture na yo par rapport à l'histoire lelo sanine mama l'union surtout ya Radio Lokole TV ba fiston pelende nzambe apambolo na ba histoire kitoko ba masolo kitoko ba histoire vrai ba réalité vraie oh il a biso na kati ya Radio Lokole TV. Papa fiston nga na eko meka ko répondre na analyse oyoyo selon ngai. Papa fiston premièrement na condamné mwasi. Na condamné tous les deux côtés bazana tort na obandana na acte o mwasi a posé mwasi asali mabe pona kobwaka biloko ya mobali libanda pona kobengana mobali na ndaku na acte oyo mobali a posé. En tout cas place wana ngai na sepeli na mwasi te na condamné pena mwasi parce que mama wana azape kaka mama na ye. Ezala mobali asali mabe, ezala mobali asali erreur. Aussi longtemps ayoki ataba merci ya mama. Ba merci ya mama, il ne fallait pas azwa kanda ti akoma na niveau ya kobengana mobali libanda. Parce que na poto baza ko entete basi. Baza ko entete mwasi ezaka ke likambu ya muke. Mwaso bengani mobali libanda. Biso basi tozo bosa na ke mibali wana baza papa ya bana na biso. Tozo bosa na ke peut-être soki lo na koma poto pona mobali wana. Ezala mobali asalinga acte mobo e singa motema. Il faut na tala sima na songa mutu ndenge fere ayemba ka tala sima songa mutu. Donc na ko tala kaka présenter lokwa na koti na loi ya mindele. Donc acte o mobali asalinga il faut na s'imposer na ta mobali nanga libanda quelque part eza ko honorer mobali te eza humiliation. Na basi nyonso tu o ba bwaka ka mibali na bango libanda ba respecta ka mibali na bango te eza humiliation ba humiliera mibali na bango makasi parce que biso na culture na biso na kuna Afrique en tout cas ba loi wana esala marate
esalamaka te. Place wana vraiment ndeko na biso ya mwasi asali mabe makasi, mpe basi ya poto baza mabe makasi, basi oyo babenganaka mibali bana babosanaka bolamu ya mibali nyonso. Ofanda ye na Kinshasa mobali amemi yo na poto, odécouvrir baloi ya poto, okomi impoli faire mobali na yo po yebi ke social ezali, okomi ko emilie mobali na yo po yebi ke mundela kozwa yo en charge. En tout cas bashari ya basi ya bongo mbongo ngo pe basara na bango te po yo lantela, okomi kozwa ba jeune garçon valeur na yo pe mwasi esili. Ok, likambo nyonso tu na kati ya libala to na kati ya ndako basololaka na mabe na malamu basololaka. Na ekozonga na kote ya mobali. En tout cas nayebi te bakouple na bakouple baza na ndenge na bango nde bazovivre na ndako, surtout ke bakouple ka ya poto. Mais nayebi ke bakouple ya poto ope bazali social, o bazali penda na dialogue na kati entre mwasi na mobali bazali. Na eko kondane pe mobali na ndeko na papa na biso pe asali mabe makasi, kotindela mama na yo mbongo na secret. En tout cas ezali mabe makasi, ezali mbongo épargne. Allô, je crois Maman Yolande est partie. On nous fait signe là, mesdames, messieurs, nous sommes obligés d'arrêter cette émission parce que tout le temps mingité. Merci Nabino, Bolandi Bisso, je crois. Tu as été information, makam le kabongo, na ville ya mo, na France. Tokutani susumba na sima pour un numéro mususu ya Radio Le Collet. Masolo sur votre chaîne Radio Le Collet télévision. Donc pesi mabe. Maman Yolande lobby, moi je suis asali mabe, mais il fallait qu'il paye mobile quand même, na lenga solidarité avec sa mobile na ye avant atindambungu. Chap chap et chara.